yo Bercy yo musicien oko telengana musicien moko ta ozwa yo oko telengana Bercy akimate akimate aya kokunde Richard aya kokunde Richard luki Richard mingi bandakala luka Richard posa le ma yendenga sana adon ba sacrifice na azo lukango na makila ya bato soki akimi esika mioso Bercy akozala bakozala na mwana na ngai nzambe na lola kolanda ye eloko Bercy aluki mutu aluka te biso to sali eloko te akozwa leki na nga na ndaku abimisi ye Bercy ata mwa likolo ya mapata soki na se ya mokilo ya nzambe Bercy akokufa liwa bakolela ete esali biso pasi makasi esungi biso te acte oyo Bercy asali tosepeli nango te me fidèles internautes toza na Kasavu bonde to bisa no ki toza na pona ko informer bino makambo nzo leka na mboka na biso na mincho ba to benga biso show pona problème mo ya accident donc to comprend un peu te il paraît ceux qui Bercy sont des nangwana yango biso moto kiti sur le terrain pour tout na bateau baza sur place ba expliquer biso nini réellement et les cas qui mama bonjour bonjour est-ce que vous pouvez expliquer biso événement zo leka événement zo leka wa eza ndeko na biso avandaki alalaki na ye na ndako tomoni ka Bercy ba 0 aye koluka ye maître mbata Bercy o ka ya musicien Bercy mwana o ya animateur azai pas ferré wana nayebi ekutu te me nayebi kaka Bercy naye mona ka epe aye o maître mbata asalali na ye abimisi ye bakei na métro donc bakei na métro bakomi kuna ba menacer bango mbamoko ya ye ba maître kaya kuna ba menacer bango ya tambola pamba te soki maître mbata zate siko tango ayi tango bakomi wana apesi mbongo pa maître mbata pesa ba toana bazo menacer biso abimisi lokolo na ye na voiture atemi na se lokolo mususu na voiture tango siko azwi mbongo apesi bango apesa batuana so bashege so pe bazulu tango apesi mbongo boy mbamo yendenga longola mutuka na na vitesse longoli mutuka ya beti crâne na se tango beti crâne nana beti crâne na se maître mbata nani faut ça comme nom Richard abeti mutu na se tant abeti mutu na se babandi ko yebise yo zokende bomoni teke mutu ozaki na ya kwei na mutu kozokebwe ndeni olia kitata la mutu te azongisi mutu kana vitesse nyati epena bien tikota mutu pe beti kanwa kuvu akimi ayepe boyena ndako ba menacer biso kuna maître a piqué crise ya kosi biso bongo tokoma kuna boye mutu akufi yemoko kaka yemoko na bino mo zako courant te Bercy mom de ko pesa bino message aye ko ndezana ba menacer biso kuna maître akwei tango tokei tokoma boye ya kimi tokoma kuna boye maître donc akufa ki se place yemoko anyati yemoko mutu comme ça ezaki teki yemoko anyati abomi se place pa kimi donc yendenga sana adon ba sacrifice na azo lukango na makila ya bato pona nini siko biso perte munene bona famille pona nini ya koyiko zala bongo pona nini oui fidèles internautes toza toujours na kata lupango tozwa pe mama kulutu mama leki ya Richard mutakule kaka meme benda photo na bien Richard Mbata yende mutu akufi na mama leki okoloba nini pona événement mama na lobi Bercy akimate aya kokunde Richard luki Richard mingi bandakala luka Richard posa le mabe atambula ye moko tai ko bende mwana ngana ndako Richard aluki yete yenda ekuluki Richard abomi mwana nga akimate azonga ye kokunde Richard aya kokunde Richard akimate soki akimi esika mioso Bercy akozala bakozala na mwana na ngai nzambe na lola kolanda ye fidèles internautes bino mo bolanda o mama leki ya Richard azo ba po à propos ya Bercy mwana azo ki suspension indéterminée pas ferré na mincho pe il paraît ka olinga ki pa wato yeba pe evolution te mais tozaka na lupangu bande kwa mbata bazoloba mama ngala nde kwa Richard ngaza ya na ye eloko Bercy aluki mutu aluka te biso to sali eloko te akozwa leki na nga na ndaku abimisi ye alekisi ye na sacrifice
mais sacrifice oyo akozwa azwi mutu bazwaka te abomi leki na ngai na 0 Bercy atambola likolo ya mapata soki na se ya mokili ya Nzambe Bercy akokufa liwa bakolela ye te biso leki na biso toyolela ye mais Bercy wana Bercy mwana oyo musicien tozoloba bakolela ye te azwi makili ya bato bazwaka te akobisa leki na biso na 0 leki na biso avandaki aza lekisi na sacrifice Bercy atambola likolo ya mapata na se ya mokili oyo Nzambe akokutana na ye akokufa liwa kozanga moto akolela ye eza sacrifice na ye bakisi na ye aye kozwa ye na 0 leki na nga bimaki tango abimi ye amwaka Bercy na mutuka na yo mbata babe akemi mbata mata tokende bakeso na metro azwi mbongo apesi leki na ngai apesa bashege leki na nga likolo moko na kati ya mutuka Bercy likolo moko na kati est-ce que ezalaka yo zala mutu tanke mutu wana akoti makomi baye na kati ya mutuka te kodemare mutuka na yo leki na nga kwei alazwi mutuka na ye alandi leki na ngai atuti leki na ngai Bercy tambola na mapata na mokili ya se Bercy yo okomona justice ya Nzambe okay baza bamibanda kala bakola na ngiringiri na bondo camarade na ye baliaka bamelaka na ye baliaka na ye akoki kotika ye te eza ye papa eza ye ndeko kuta azoboma ndeko eza accident me ye akweyaki ntango yo ozala mutuka omoni ke mutu aza likolo moko libanda likolo moko na kati okozela mutu wana te amata mutu bakolo nyonso mibale aye akwei ademare mutuka na ye alandi ye na mutuka na ye aniati ye Bercy yo tambola likolo ya mapata na mokili ya se Nzambe alola akokutana na yo okokufa liwa mabe yo Bercy yo musicien okotelengana musicien moko ta ozwa yo okotelengana. Ok, toza toujours kana kata lupangu bino bozomona bana poto Henri Kwakundi na Mincho Mbata aza na morgue na Sidia Kiese poupée noire donc toza kana pasi mamolo pasi mingi na motema esali pasi Bercy akoki kosundola Richard te po Richard aza mwana mama na ye biso surtout toza bana ngirengi fallait pas atika Richard fala vanda ka wana tongo ekutela ye wana baya kokuta yeso balinga baboma balinga babomele kaka wana fala vanda azela Richard ngai kotika Richard te po Richard aza makila na ye mwana mama na ye esali biso pasi makasi esungi biso te acte o Bercy asali to sepeli nango te me njoto eza na morgue na mama yemo biso moko famille to kena kotika yango pantalon alataki yango pantalon alataki yango yo donc na minute so donc Richard donc toi toujours le pango to lobela kaka papa olobi un mot pona makambo ezoleka wa napesi ka mes condoléances na famille biologique à Richard Amasa nanga tozalane na Angola so moni présence boye naoki mutema pasi fort yango moni présence nana minga olobate bango mibale baba masa na biso mais toyebi ndenge tokutana tosola makambo ngo pe kende bien mais souci na mutema est-ce que you posa mninga Bercy wa toza ba masa biso tout toza ba masa est-ce que ndeza boyebi ke Bercy aza suspendu pas ferré bon makambo wana bena na yebi yango te ponga na oti voyage na zaki ate na oti voyage mais ba rimer to yoka mais makambo wana na yebi yango te. Est-ce que vous êtes sûr que l'accident wana vous êtes sur place et accident ne samaki te nazala sur place et bon yemo Bercy azaki wana yemo na yo kaka azala iwana mais ngana to kuta inte mais il faut to kuta nde to longwa to ke luke to mona na poto sula mambango bien ezaki ba yarni bon to yo ke zala 0 vers ba 2h 1h ba r moi bongo ka ok d'accord tu as toujours le pango to ça pas maman Mbata oh maman Mbata maman mes condoléances maman na biso okolo banini pona likambo ele papa na libiboye Bercy na Richard Bercy azaki ennemi Richard moi c'est Bercy afunda ke Richard mutra soda baba kan Richard ngana kimisi Richard bazo Richard te na pour c'est Richard na Bercy Richard ngate bisha sa famille so Bercy misuma na ba une minute Richard vonda ke Richard na bar ba mili masang ba cher ba papa kan Bercy apesa Richard mbongo afuta ba
ba chèque Richard matokola mutuka na ye papa suka basi tamba ye bele fale be ça tellement be ça doublé mutuka tango Richard nga kwata le be ça doublé mutuka Richard ko ya soko sima anyate Richard moi c'est là même ye renata no hôpital a tike Richard na se papa ayemba ngo yebisa bande ko Richard Richard ko yeki na tike kuna na ke koluka mbongo ke Richard kufaki be ça kima be Richard sa famille na yo zonga konde Richard be Richard ko zanda ko Bercy et ko kende pa tika na ko Bercy papa na sisi wana Maman, pardon, on a une confirmation. On a une nouvelle que Richard a quoi? Yemoko Bercy, Yemoko Bercy, Yemoko. Ati mon tako fa yemba ngo kuloba. Akosi bande kona yo na kelo kambongo na toto me Richard na taor que Richard sa ko foki na ye. On est zeba RNR c'est bloqué Richard. Ba 3-0 ayeko yebisa famille ngala le pa na ngaye yebisa ba ye na bango suka Richard fona pa ye na ye. Bitamba ke Bercy za mwana quartier tuzabana ngirigiri bisosa ba Bercy butana mesu nga mama Richard nga yo bana nga mimbale misatu ba kufina tsebi su ba Richard akunda nga Bercy wa msumwana nga papa Bercy akunda Richard akimate bisika azali bazana Richard Bercy bisika bazana Richard mutu ka Bercy be chassa akata mutu kwa bafandi na ye. OK, fidèles internautes, toi toujours na choc kawa. Tuza toujours na place ya ba Richard donc bino mo mo na famille à Richard voilà. Allô yaya yakina mbata benga 21 na chombo. Allô moi noza pinga bitenga za ngingi oyaka na metro na 20 ngabite na oyate oyaka tutana mutu na Bercy na 20 ngabi na oyate lala nomba yote tutana shomo kwa yaka siko na boyi kutuko ya donc akuna ebite benga ka siko na chombo ke mbata kufi siko bata ba mayaka nyoso na Bercy mwana mutu na ndina alo babwe soki Bercy moni longi na ngabi ke ope Bercy ndina alo babwe soki Bercy moni nga ebike ope Bercy ndina alo babwe donc chaque mutu na ye mbata utangola ye événement isalo ndé na mutema événement bene salo ndé na mutema nebi kuninga olobate nebi ninga olobate nebi ninga olobate sika Bercy azatala ayi baki mbata kufi sika Bercy ndina alo babwe ba talanga ba ebike ope Bercy donc sika Bercy aze baki mbata akufi ayi baki mbata akufi donc sika za ayi baki mbata akufi to loba nini très dégueu est-ce que to loba nini Richard ba yami bale ba kufi. OK voilà toza to bombo na kande to tambo akana moi to toka papa papa internaute toza awa na Kasavubu juste na prince na croisement IPAC en diagonale ya IPAC esika maître Mbata Richard esika afandaka bino mo bolandi ndenge famille lobby donc toza ka ensemble to ko informer bino ndé makamno se kozala ndenge ko évoluer donc to pesi bino ka ba mbote na Irene Wantara comme Bayunga mo en Espagne dans binango donc c'est bon to la toute évolution ya Bercy moi na un musicien animateur et pas ferré na micho aza participation ya ferré donc merci bazo bien ngapé Bercy na téléphone donc désolé kaka poza toujours branché to bino bana poto bino bato webi mbata bien to tenir bino courant et makambo nyonso donc c'est bon tozali kopesa advice to tozali ko sa publicité moko po na nzela ya Info 16 awa tozali na kati ya Sheffield donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield abengi bino nyonso boza partout dans le monde pour s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango bye.